ba comportement ya bongo watana mère oza frère na ngai bika Olivera oza ndeko na ngai c'est là en famille singa famille et ben na rekata na te poso kinga na moye pe na problème na zaki na place mona moye na mbiscade toza batu non c'est la bossa na mono ndire oza pe na besoin watana be héritier wata félicitations na musala na yo oh nakata la zamba wana mwana biso wana frère wana soda abundi makasi achepe ba pilon achepe mabanga na ba moelon na nakata wenge construire pe pale félicitations na musala na yo sala ki vraiment biso tout famille na yo tozali sima na yo to bana yo ling album ezala kitoko esimba to betela yo ba maboko to pesa ko ba encouragement malgré moi balakin et roya vis-à-vis à comportement peut-être ce qui ça a été na kisi direct parce que toujours l'année là bah bref donc ce qui ça comportement na été mais na yebi que ceinture azala nango azana batu minene bazana na bango ba Patrick Kimbuta ba Daniel Massaro ba Sylvain BH nazo mona susu ba Joe Modango yekutuma sana biso matonge nazo mona ba Thierry Bouda na Belgique nazo mona ba Chiko Kazumba ba Yannick Onienze Ziko Maye Brice Konzo force plus force égale force ozo mona ke wana baza famille bazaka nayi ba pesa ba conseil ba Christian Kinoa ma Claudine Kinoa vraiment koyoka geste moko boya ya ko déborder tina niveau que les rois de la forêt place les rois de la forêt fandi et que babuzo ba yazawana pe meka ko permettre ngo vraiment ba comportement bongo na ansi monde entier batu mobimba ba sepel nango de parce que ba Vincent ba Kofi Olomide ba JB ba vena biso mukua bongo ba papa Lutumba koto basa ba icône vivant auto tikana bango ba vie bazo dae ezomona ba vie bazo kende kende papa mba tiki biso en pleine scène que son âme repose en paix ba vena biso Kester d'auto fêter 3 ans na je crois ou bien 4 ans ya anniversaire ya mort na donc ezomona basa ba icône ngana so Olivier na moni Kofi Olomide fana na kata boîte fona dévier ata papa chéri fona dévier na okota de son na okota on dévier peut roya pe boye pas bien na yo salut pour éviter le mal soki na okota il faut na saluer na oya te via fande kuna ngala fandi koto na bombe na oya place via zaï na longoli chapeau na saluer avec tout le respect bonsoir président arose à peine assez à moi yebika moi champagne moi aroye babé mais lui c'est qui Olivier oh ça va non moi tout président na oza wana pe sombo c'est rien du tout ba fertilité na zo sa musique eza na rien à voir na ndeto kuta na libanda mona libanda eza vie sociale eza vie mususu mais Olivier tu binenge lo ba na monde na biso as o mutaka mosala ba remix on irait inspiration community kaka mais comment est-ce que maison me boni bo oser quand même botia na bino ka eloko mo ya bongo alors que bi ke na ndenge ya scène assez et lo ba déjà zo mara déjà na ba ndenge mo na liso mo bien te bato ba yebi les rois de la forêt te bato ba yebi force ya le roi de la forêt baby force le roi de la forêt les rois de la forêt ko boire que l'on a le ngeti tant que ba fanatique o ya ba c'est l'album na yemo personnel biso Raph Ngindu, le présentateur la force créative Congo Promo. Ça n'a pas militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Raph Ngindu, Congo Promo Ndé. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Balala et parole du maître. Piccolo Congo Promo Ndé. Ouais, balobi Raph Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babunda na nango. Raph Ngindu. Congo Promo. What a plus, what a boss life. Congo Promo TV Raph Ngindu #1. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale pour le maintien du bonheur au sein des couples. Au-delà du bonheur, Maxi Bien-être ajoute un rajeunissement intérieur qui nous donnera chaque soir une perpétuelle envie de revenir au logis familial après une dure journée de travail. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir au maux de dos et à la fatigue physique. Maxi vous procure une force physique permanente qui changera votre vie. Chaque soir, célébrez joyeusement votre amour avec votre alter ego comme au premier jour. Maxi Bien-être peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être
est une solution buvable très facile et pratique à utiliser. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être. À l'intérieur, 6 sachets portant le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord, versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. À travers le monde, plusieurs couples ont adopté Maxi Bien-être dans leur routine quotidienne et vivent désormais une intimité conjugale excellente. Alors, qu'attendez-vous pour vous joindre à la révolution Maxi Bien-être? Pour vous procurer Maxi Bien-être, c'est facile. Appelez au numéro 00 33 78 220 12 51 et 00 33 14 16 77 751 ou encore allez sur le www.maxibienêtre.com pour trouver un revendeur agréé près de chez vous. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Quoi de Neuf, émission socio-culturelle, comme j'ai l'habitude de vous dire régulièrement, qui reçoit pour vous des artistes et musiciens, des comédiens, des footballeurs. Et comme vous allez les remarquer, nous sommes encore une fois en République démocratique du Congo, précisément capitale Kinshasa. Et là, nous sommes dans la commune de Kasavubu, à la Zamba Play, comme vous allez le constater également. Ça fait un bon moment, on a la Zamba Play. Je crois que vous avez déjà mon fond sonore déjà, c'est que tout petit on a répétition et coulisses. Quelques artistes et un groupe Wenge Musique à Maison Mère de Wirason. Moi, je accordé bis hospitalité. Lui, je cite, il s'appelle Olivier Oliveira, chanteur en deuxième voix, un chanteur talentueux, et raison pour laquelle nous avons proposé lui parler, et il nous a encore une fois de plus ouvert ses portes pour que nous puissions nous entretenir pendant une bonne demi-heure. Mesdames et messieurs, Code 9 Nabino, Joe Matop Nabino, votre humble serviteur, Ngayayo, un homme grand à la démarche tranquille, qui de cette quotient intellectuelle. Nous sommes là pour vous servir, comme je suis habitué de vous dire régulièrement que vous informer, c'est notre devoir, mais vous satisfaire, je ne cesse de marteler, c'est notre préoccupation majeure. Mesdames et messieurs, tout ça, on a la Zamba Play, tout ça, on a Oliveira, à cela, Sabino, programme Naye, après ça, quand même quelques opinions par rapport à l'évolution de la musique congolaise, parce qu'il y a des artistes et musiciens congolais tout solo pendant une bonne demi-heure, parce que tout petit les temps qu'on a retrouvé Bino. Je vous dis merci mesdames et messieurs, à tout de suite. Mesdames et messieurs, nous sommes tout de suite là dans l'annonce Nabiso. Site Samoné Congo Promo, dirigé par M. Rafingindo depuis les États-Unis, à qui j'ai dit bien de bonnes choses. Encore une fois, nous sommes là. L'information meilleure, elle est celle qui est prise à la source. Toboy Rozona Balabala, Toboy Fekodi, Toye a dans la Zamba Play. Je crois derrière moi, Bozomona, en pleine séance de répétition, mais Olivier a animé quand même. Toboy merci. On se déplacer pour Sololanayo. Olivier a Toye to Sololanayo. Mon entier Bazota Layo. Banana Bangon Mbote. Et puis on a mis tout. Ouais, donc merci à toi. On a pour se déplacer pour Bino Moro. Pour être na fief na biso ya Musala, donc l'entreprise est le roi de la forêt. Quand même entreprise là monene ba pesi bino accès beaucoup na porte type boye na sola mo konstokiti na ngasi ba mo na sima déjà bana mai baza na sima ba osala ba boulot koto ba danseuse baza ba fandi baza concentré toza ligola podium te parce que podium bazo bon so muke bazo modifier parce que tant on démarrer les 7 jours de la semaine ya yemo le big boss le roi de la forêt et c'est un mois de décoration pe ya sikamo makambo ya sikesa ça la pe donc na monde entier mo mbao balanda Congo Promo. Dans les États-Unis, t'as-dit RNF, t'as-dit Mbala, en Australie, on a les bétons d'Australie, Raymond Bicotier, on a contredit, pété, Dadi Mavungu, pourquoi pas, Joël Nsalambi, on va faire une radio à Paris, désolé à London City. Yeah. Merci beaucoup Oliveira, Bandero Basantir qui est aux années Oliveira, parce que tu coûtes na kati ya musala. Na hibi ke na bagi nazo annoncer na page Facebook na kina Oyamba Oliveira, na ce message ya bato belé, notamment il y a sœur Moro Aliwara be moi trop, belle sœur na ngai Teclet Lowe docteur, moi si maître Jerry Jogo, a komeli nga biso côté na Olivier, tout nanan Olivier. Ça fait un bon moment. Tous les qui bino na fin de l'année awa parce que tout est vrai 7 jours de la semaine et Zoya. 7 jours, il est kaginango, tout le monde dit bonjour, la Zamba, quelque chose comme ça. Pourquoi vous savez que moi j'ai un olé que Bouyara Malamona Babylon Nabin? Au moins, le roi de la forêt a sa stratégie, a sa vision, a sa musique,
merci encore nabi que maman pasteur na États-Unis exaucé Gladys et sika baza vraiment la pesi bino ba bonne année amusu na souhaiter kité na ba émission mususu vraiment on a le roi de la forêt dans moto ya ba stratégie dans moto ya vision et on peut monter au coach 2017 ce que ça y est to boira ki pe donc na makambo to kuta na on peut contenir auto ça na makambo ça na mboka yo yebi to kufena un grand homme un grand politicien papa na biso ya chititi dominer actualité ya oh na minute actualité les actualité wana exact donc ato beti le roi Michael Jackson dans la minute actualité ça na no ya chiti yango le roi de la forêt na vision na talaka bino na décembre na moni bana o ya ngape bazamo ebele babimisa babilo na bango pourquoi pas na sala remix moko boezaki bana o na roya na motuna yango na lobi te na sala moi rétrospectif moko boye na zonga na moi sima na mona ba kibuza pimpa na mona ba intervention rapide na mona ba solo la bien pourquoi pas ba la kelele et na temps présent tu es petit to kotipe ba kata mfumbo moi moké ça lipe bien moni que flashing était au clôturer ma solo asalika moi ba popori moko boye po atika batu bazala isolé te na bonane to bandi 2017 malheureusement 2017 on to bandi na moi mandala la auto tambola na on a dit que mukili mo maman na tezo le la donc que son âme repose en paix o ya biso papa donc na dit que bandi ko na biso ba dia bandi ko ba mona c'est bien mignon c'est bien mignon chef d'orchestre ya BCBG c'est bien on a yepo rendre visite na bandi ko la samba c'est bien on a peu ya robenda na musika mais malgré bimi mais to rejoindre libanda bilile hollandais parce que za Congo promo mon lobby mes caméras pesali faut mon donc voilà pour sa stratégie à le roi de la forêt linga ke za la bongo tala lelo pe esali pe bongo donc toza na biso précédé toza lambanda ku kitoko toza na ndako ba yembi toza na studio na bike batu ya danger ba zela album 7 jours de la semaine le roi de la forêt ba featuring ya danger toza na le roi de décembre na kaka toza na 7 jours mais Olivera to vivre na kini bingana yo to na kini awa to vivre na kin awa na ebike awa na kasavu beza fief na yo parce que yo erozo na kasavu ba ebike moi na kasavu ba défendre d'abord kasavu bu Kinshasa et puis Congo sur le plan musical mais Olivera to ebi ndenge lo ba mara na monde na biso as o mutaka mosala ba remix on dirait inspiration community kaka mais comment est-ce que maison me boni bo oser quand même bocha na bino ka eloro mo ya bongo alors que ebike na ndenge ya scène c'est et lo ba mara déjà zo mara déjà na ba ndenge mo na liso mo bien te ah bato ba ebi le roi de la forêt te Baby Force c'est le roi de la forêt. Hein? Baby Force c'est le roi de la forêt. Le roi de la forêt ko bois que l'on a le ngeti tant que ba fanatique o yaye ba c'est l'album na ye moko personnel. Biso ba sali na ye bana na ye ba leader tout ça là yo biso musala et les kaki déjà donc tant on préparer le connaître tous autres kaya ça non malé parce que studio pe to sala na studio na yebi ka DT ya kimpo ya contredire. ADT to c'est bien des bonnes choses et puis na mutsunanga wewa. ADT ya kimpo ya contredire te po studio mais longo na studio longo lima studio na ndia ito na ngoma na kati ya palais ya le roi de la forêt donc to travailler pas ya mon continent ndako na ye donc ce que sengi ti ce que sengi pe ko tamalewa to koti malewa to sala ngo vraiment mbango to sala ngo malembe po tango ko bima bato tout lito sepela parce que ça le rôle deuxième album na ye hein surtout le troisième album na surtout le qui boussampi par témoignage na esiko na makambo parce que troisième album ngo yeko kuta na mpepeza ndenge nini parce que faut ya na makambo belé ba mélange ya sali ya ba culture et puis na ba featuring wa sala ba artiste ya minene ya mboka na si oyebi déjà donc mingi ma 7 jours de la semaine côté on a ma boucle parce que mam sala tout comme Diana Souka baza na bango précédé base l'album na yeba question piège bozo zeleya mais Olivier rappelle ça mutu mo pe boye bindenge ni abetela ba question et réponse yanga. Merci Olivier. Ne olobi ka boye na kaniti mutu na ngai na Paris, papi c'est ya Iceman et puis na jeune frère la ngai Junior Al-Qaïda na Russie, omoni ki na bosani yote. Laura Silbert Likaya ba pembe a tozana maison mère na Daniel Bumba honorable le bulldozer Olivier Rayeyo. Olivier question piège go déjà na ngote. Era mitu na moko clair. De l'autre zo mona les rois de la forêt wenge mais sistan na ngondenge zo tambola. Quelque part bozo yo kapi. Oui, papa bunana bana te mais nenga ndole so mutazo cha œuvre cha kapina œuvre kutana na ba œuvre mususu ti zo so arrêter boza peut-être que bino mo bomi lo bela neto yoki ba boye to ça no moi repli to lenda sou bien avant que to boaka wana ku le contraire parce que ba sali ba boula kitoko félicitations na Robino vraiment penser na ngai Olivera Robino merci encore na ningo reconnaître na za mokitani ya ba hein ba king kesere mené ba bailo kanto malgré fou bandinga pas ali mais mokitani na bango nyonso Serge Mabia la po vie na ebike mo ba boulot bani malgré ça na palais mais musala
place Mbiagaza babosa na raté biso nesko ngati ko Olivier na fandi nde wana génération wana na biki ba professeur Gilles Gibens baza ba Gidel ba Deniama nani susu ba parce que les professeurs y morandi ma Olivier oh Olivier tu chantes bien grand chanteur ah Olivier tu chantes bien grand chanteur au moins on a professeur Gilles na yemorope yemorope papa chéri petit yo sois chanson était mettre soyo on va faire pas de mal là c'est go allo voilà ba grand frère voilà ba na biso donc ba na ya papa na biso le roi de la forêt ba descendant biso sko toza to kumbela ndako po bango bazaki na ndako batiki ndako bakei biso sko to kengela lupango toza mwa chambre zali mwa ghetto bango bakoma kofutela bakusumba mapango donc biso lano na kata palais baza ba grand frère baza ba icône ope baza pe lelo basali ba pourquoi pas baseli au scram zomona batata mapasa pourquoi pas bavena biso les rois marqués JDT Moulopo pourquoi pas Flamme Kapa ya de na yebi ke azali na pesi ya romane frère Feli ya romane frère Feli OK na pesi ba mbote na yebi encadrement na lelo yango pesali Olivier Alito ye fungwa mana fanda pe na kati ya note. Merci na Norolias, merci na Yemoko Mvwama venanga la Coste ozomona bato tozaki na bango merci na Thierry Mograta merci na ya Théo Bidens oto ayina bango merci na Mimish Baz ozomo igo yo sikatenda de papa la boka oya biso kala mbaye donc ozo comprendre donc le travail musala malamu toujours et futara fouya bien yango moni na pesi Robino merci na mona pe Fabrigas yekuta yekiti na kata podium mama tipe na podium likolo la zamba kabele roi de la forêt décédé na ozomona bana o bazana besoin papa cha bango sous le boko cha bango coup de pouce bagende liboso pour fanatique le roi de la forêt soit moins d'ailleurs misemo à côté na la zamba mati ayo kabela le roi de la forêt mususu moi CD o mona que ça respect ya lipamboli atobi mena ninga mabe metango sali geste bongo papa comprendre que moi non za reconnaissance sur lipamboli na yoka epé déplique lelo na monima na yambaki epé na mission kana quoi neuf epé félicitations na pomba ya niance ya biola yo yebi yekuta bota machebi so na palais ya ongolo mana wana na otambola nanu wana za ina kovo donc pomba niance félicitations na musala na yo donc voilà regarde bien na yoka lokota mpata Sarbatino esiko zali donc yango wana be sirta na ya Oliveira Mukitani Oliveira lobili kambo ya Mukitani na banana no c'est la bossa na mono dire vous avez besoin watanabe héritier wata félicitations na musala na yo oh nakata la zamba wana mwana biso tumsubaka bamona ko tangi ba tumsubaka wana frère wana soda abundi makasi achepe ba pilon achepe mabanga na ba mwelo na nakata wenge construire pe pale félicitations na musala na yo sala ki vraiment biso tout famille na yo tozali sima na yo to bana yo ling album ezala kitoko e simba to betela yo ba maboko to pesa ko ba encouragement malgré moi balakin et roya vis-à-vis à comportement peut-être ce qui ça a été accusé direct parce que toujours l'année là bah bref donc ce qui a comportement a été mais na yebi que ceinture azala nango azana batu minene bazana bango ba Patrick Kimbuta ba Daniel Massaro ba Sylvain BH nazomona susu ba Jomo Dango yekutuma sana biso matonge nazomona ba Thierry Bouda na Belgique nazomona ba Chiko Kazumba ba Yannick Nienze Ziko Maye Brice Konzo force plus force égale force ozomona ke wana baza famille bazaka nayi ba pesa ba conseil ba Christian Kinoa ma Claudine Kinoa vraiment koyoka geste moko boya ya ko déborder tina niveau que le roi de la forêt place le roi de la forêt fandi et que babuzo ba yazawana pe meka ko permettre yango vraiment ba comportement bongo na ansi monde entier batu mobimba ba sepel nango de parce que ba Vincent ba Kofi Olomide ba JB ba vena biso mukwa bongo ba papa Lutumba Koto basa ba icône vivant auto tikana bango ba vie bazo dae ezomona ba vie bazo kende kende papa mba tiki biso en pleine scène que son âme repose en paix ba vena biso question d'auto fêter 3 ans na je crois ou bien 4 ans ya anniversaire ya mort na donc ezomona basa ba icône ngana so Olivier na moni Kofi Olomide fana na kata boîte fona dévier ata papa chéri fona dévier na okota de son na okota on dévier peut roya pe boye pas bien na yo salut pour éviter le mal soki na okota il faut na saluer na oyate via fande kuna ngala fandi koto na bombe na roya place via zaina na longoli chapeau na saluer avec tout le respect bonsoir président arose à peine assez à moi yebika moi champagne moi aroye babé mais lui c'est qui Olivier oh ça va non moi tout président na yoka za wana yo pesa ombo c'est rien du tout
ba futilité na zo ça musique eza na rien à voir na ndeto kuta na libanda mona libanda eza vie sociale eza vie mususu ya ndeto vivre na ba parler na biso be eza ndenge mususu ndebe to na bala zamba eza be vie mususu donc na musique naza Oliviera na parler naza papa Olivier na nzela na ba masa naza Oliviera naza Olivier naza mbeya na monde pe ba yakuza pe na be mutu na be kosimba be position ya kumika ta donc ozomona kumika te za rappel avec popol mo passo l'Interpol la CPL pour amoni pe jo matope abi pe na moloka e wana pe makambo ezala la masalanga igo Kosovo la masalanga abido sa vert na simi na coude ba fe na biso ba maître igo kolekole la Paris fefe ba koene pourquoi pas maître Dadi ba koene l'imbattable azomona ba maître Godzilla voilà ma baza ba maître ou ba simbi biso ba revers ou simba revers simba coude beta shit yango mona be ya moi spectacle na beta moi shit mais ba comportement ya bongo watana mera oza frère na ngai bi Oliviera oza ndeko na ngai c'est là en famille singa famille et ben na ngai kata na te poso kinga na monye pe na problème na zaki na place mona monye na mbiscade toza batu to libité que toza biso tout nul n'est parfait na monde. Donc l'homme Dieu a créé l'homme à son image. J'avais Vincent le roi de la forêt a créé ba Oliviera ba héritier Watanabe ba Deplay ba Fabrice na image na yé à Ranson. Deux références, il faut qu'on reconnaître yango ozong c'est là ba fleur rebelle parce que comme on a bateau ya sala de génération à génération na ba biso to yé l'autre zali na ko m'appelle Oliviera au numéro 1 na kotaki na zala chargé d'accueil na ma vingtaine d'âge na kompelo na ba trentaine d'âge car na wenge parce que na sali 12 ans na wenge musique à maison mais 12 ans on a 12 ans les lois côté c'est moi la ma ego dia betaki ba 16 ans je crois 17 ans zomona donc vraiment inyati ya yebi ayebi Vincent ebele ko lekanga na mambe ebele ayebi ndeto bana ozana na ba chambre to do fanda ba conseil bana opesa nga ya musupe yango pe comme senga makasi pourquoi pas sope na moni na mabe na belela lolaka po mabeza la ya makasi te aza papa na ye na ba niveau tout na ba ndenge tout akokota na ba point mo boye pe abike faire ça la lekele non mon vieux peut-être des ngati ou be batu melaki na bango basaki les pardon libère na ebité so na lobi mabe so ke lésé batu bo excuser biso to repel sa moto tete zona pour chercher la paix yo pe j'espère que opinion na batu balandi ba comprendre que au solo li pena na ndenge mo avec beaucoup de sagesse on ba luka batindela e Oliviera alobi pona ye atake ndeko na ye ba biso to na biso ba de to lo ba nzete ya mubeso bongo siko ya kokauka. Merci Oliviera. Mais surtout individuellement, tu as vu que yo quand même le roi de la forêt a lancé un système, il a relancé bateau. Na bana ba slogan na bango. Mino boyaki JR Maro, yo Oliviera. Sous-sol. Bana sous-sol basirwana ba jeté mango to lobelaka ye noyé bolingo poko nyokola motema komyo bomanzoto Claudine kino sopelanga ntengo tamai pona zala satisfait Oye baka bolingo kesana lokola bato bakesana wana ba diesola London cité zo mona wana wa comment le producteur wana o changer na la wana na o changer London City diesola London City azaki na o changer masala nga tadi en neuf na Texas kuna na Dallas tadi mbala donc wana mabango bazaki ba bureau mutasimbisa nga mutuka yaki diesola papizola tindaki karma Oliviera yaka ma rep série wana na 300 coupé BTP Japon batadi mbala bazana na tadi RN vraiment ba fefe ba koene ba contribuer ya ozomona sentir ngo donc ngabe mna salaka eloko ya mbala boni na koza yo ke na lona yo dans mon cœur adieu hein oya bisaki siko didi kinwani osali wanga libela alisi baba wapi bolingwe mama na longwe wana to yesikoyo na temps présent pour le wala fera moninga ba petcho niveau ba yembi fo ba panza siko nteke ba panza mboka na yo zo nzemba fo chrétien ya vena biso ya poliki tsantina waza wana pese ba mbote ilen kidumu yebisanga soki motema na yo ezakaka polele wana luki modoko babutu nanga nyonso na kolala kate se kolotaka yo ilen kidumu Et pourtant, serment na sala na bandoto na ngai ozala toujours le bienvenu. Na sali ba voka lebele na moni ngai na yo. Koti ba iton peringa na kamwe. Comme yo sala naufrage d'amour. Ngai sauvetage j'étais Olivier. Na yesu na ba attention na maloba nyoka koya kokoma Eva. Ndenge na lula yo kajo malwa na langwe boye vraiment. Moto ya bolingo etumbinga molema na weo
Valentin Vangus na konkufa mpamba na susino wana Monique Esther bote douceur na ye lokola poussin na bengaka ye Apocalypse suka Biblia ya wakela ye ponanga Baudry Campo Blanche Quinoa na ye na longwe wana ezebele zomona kesko nazoya nazomata bescalier siko na limbonda papa sinanga yo moni pamba papi masita papi la bonze kufa Anthony kumuna mpasi ngana lelelingi ya mama nkanda bampasi nanga yaka pembeni nanga nkale bakolota atana kilela kasi ezuma se anko sale sanga yoka bat nabwaka frère Patrice Marie Misamu Lambongo PDG Tama wana kwa l'époque bazaki na nwana na eli susu na ba yaka bason kitoko yotondisanga ndi na bakale bolingo pesa dadu mengi ziko mayeye témoin babunda na bawenze bayokana bapanza matanga bazongana shiko monokaka towela nini degole nzeza edi nzeza e Fredi Ngoma omoneke comme belle siko so na bwaka pe ye nzemba nani ya nani ya leboga wana beta kanga cité na moni yangai wana buta obeta ngo déjà na esiko na Tisekedi la Mésopotamie ma Denis na yebiango mwakala yo memelinga bolingo na mboka nini colonel Tisekedi Percy Tumba nazoka mwa di shakalambi ezo trouble motema mvandu igenzinga Charlie Mobutu na bosana motema ezo simba te GG tango fort ambulance yo moto yo memaka moto na mpasi pourquoi lelo tuti moto bona yo komema ye Olandino comportement vraiment oya corbia ye memaka banto na nkunda ye Trimen mimpia wana siko pepe kale siko sona yesu na ba monike ba prince sona loko ya déplique ba fuba yo kana yemba poko loba loba pe mabe boma mwinda na boy meswe mona kitokwa bolingo na yo presa ye bodise dadi mavungu ata motema nangezo bomba kasi monoko nangelo bifre ke na lela yo ya Noël histoire bolingo etikanga moko toujours na choc Oliver aleka na nzela ba epa na eba choqué ngana sangala Véron Moubo plein de larmes pour tous à la clair dans l'amour comme au clair de la lune Ria Moudiandambu blanche sukonga mopene nanga na zela yo ya trombo lingo yango eko ya kate melo za nani c'est lo moi ba ilo ya na ligne moya ilo mo kitani ya ba veo wana fona sera ba mo ba crèche ilo zela mama bolingo yango bike mo kitani na bango fumo ba crèche ba biloko na bango ezala net ba watu wawili wapenda ne si de jima mpata alors ba pré ya vida mu kisebirike besika salinga pesela ko kufanga na tisanga corona kona kati ya motema Fabrice Sanger meka kotuna linda dada ndenge ya bomba bolingo na yo do mokitani na Holanda bango mamumulu bana bwaki yo do pesi mbote na motema professeur Paulo Santa Charlie Malonga alors ba biloko asalaki na yo na maboko ya bango na sango ya mosika atama komi ya pamba ngai kona tanga mbe na zuwa chance te to diplôme ya kosala na banke mosi ya mpasi mave mavanga kitoko mama botelanga yango yo ekomi konzuluka Congo promo Olivera nayebi ke bato bazotala baoki ndenge otamboli basepeli basoki ke Jo Matope akotaka na source na zuyo otamboli bato basepeli nayebi ke sepeli si Bardo Doubil aux États-Unis na bosani yo te ma chérie nayebi ke sali plaisir na Junior était bien en Afrique du Sud na Johannesburg et puis mon frère Jean-Claude Moutamba na Afrique du Sud et puis Winnie Alamazane Willy Mandela petite sœur toujours na Johannesburg wana tozana Olivera mbeya ozotambola osepeli ka ndenge ozotambola yo zana mundu aloba to te mais na ndenge ozotala pe vision lelo ebele pe bana wenge après yo lelo baza ba leader bazokumbela pe ozana oreille musicale ozoyoka nani yo nomi lobelaki no en tout cas oyo penza azokoma oyo akomi te me fa bunda lisusu wala banani kasi na bino ba oyo bayaka pe wenge na misupe ya libanda bayaka après yo na bande on a bisomoni le roi de la forêt vraiment tant le baraza formateur des idoles les grands formateurs wazo leader des leaders biso ba leader ba tout na si parcours tout na tangelo zo mona c'est la majorité ya bana mayo bazo frapper et ça bana le roi de la forêt ça wanga na te ça ya sous-estimer te kozomona musala sokola mata coin oye kuna volant oye kotoyo ozomona bon mo boya c'est la classe à la danse la danse des africains oye koto ya Sarbatino ozomona
lokota mpata donc babiloko moko ozomona oke kote ya ve na biso otangi mena otangi nani ya petit na biso izipa te epataki moloni moko izipa na koti na compétition te ye tozela bulo ye pa azalaki mokitani mais akokokanga nitu te akokokanga mpe eloko wana te yango moni destin ya mutu nzela ya mutu baforcaka yango te soki ngongo ebeti ekende tokopesa kaka baencouragement mais ayebaka mpulu azokota eza pulu ya makasi eza pulu ya bagrand abunda babonne chance na ye esika azali. Olivier zala sincère na yo moko zala sincère bandeko baotala yo otia mwana na oyo liboso nzembo oyembela Ige Nzinga c'est yo moko personnellement sur le plan artistique nzembo wana eapporte la yo nini? Oh mais nzembo apportera toujours un plus parce que tant on a une histoire lobby fona lugana be sur histoire lobby kuna fona be histoire na le roi épisode de silité na ebige bablo bien ya Ige Nzinga dollar rouge vendre na ebige est-ce que message oyo mbaki na kati est-ce que ça sûr que message na zaki capté message bien capté donc ça le rôle ba tant on a mbaki estomac ozomona lelo to komona ba bana mo bazana ba âge moko canonique bakomobela ba estomac donc âge moko canonique la catholique moi ba 16 17 moko ba vokomona moi ba 18 ans donc to malade on a moi passe to bela to moi na mokia bela malade estomac ozomona siko ke lelo ekoma ke même na moi il y a 2 ans même moi na ina ne pas bela estomac bien bela tension. Pourquoi parce que conjoncture doit vivre vie sociale doit vivre na kati ya misère mais malgré ba lobi chemin tout chemin nyonso nzela nyonso ya na bepini mais nyata ba sende mais supporter kende sitango koma na zelo betango koma na mai vraiment na mekai ko zomo loko wana na memi yango sko na monde ya love na meko yemba moi histoire mo ezalaki wana moi si a permettre mobile na une mission de service pour 2 semaines mais mobile akeye komi ba 2 ans ba 3 ans mission de service à 2 semaines siko ngana fana na ba lifanto na palais na supportaka makambutu na kangaka mutema yo kuna ba reine wa benga bwazaki na boîte panzi ngako to mbau bana bakena na chite damas zate memba moko estomac soko lela ya moi si yango nde siko ngana transmettre yango na mélodie bachelinga musique kitoko tandi nanga monano palomi moko déjà yango mais soki yo moko vandi sincèrement yana biza sincère na yo mona bato ba Hollanda yo soki bazwi nzembo no estomac bachango na compétition na banzembo mususu ozobeta ya artiste mususu oza soki ekobunda très bien na lobino très bien moni banzembo za te yo balola simba loketo balola wana ko mwimba ba bêtise tu osomona motenga na bêtise toi ke ngana ina makambo ke na bêtise solo montre ba maman ba sepeli na bigela ba Disha Kalambi ba sepeli na Paris ba Blanche Kino ba Mariam Kino ba Ma Claudine Kino ba Malolo ba sepeli ba Mijo Minengi Dominiengi ba sepeli nazomona côté ya Belgique kuna nazomona ba petite sœur na biso ba Ria Modiandambo ba sepeli ba fille 10 ba Jessica Tilanda ba Tania Swele ba Tina Boela batina manga ya biso pe ya Kasau ba sepeli kitoko ozomona ke ki7 baplique ngola oya biso palin plique ngola nazomona ba Edwige Kabwe ko ba sepele ba Christian Diavita Côte d'Or maloba yango ndeza ka yango moni Congo pour moi za ba émission mo funa betara noto parce que ya pe ami d'enfance bona na mwambinga zoro te parce que ya arrivé mutu mo alinga moi physique trop biso ya mo église mais tokutani susu na ndenge ya ye koto aza dans les médias ngape na zaka koto na kati monde de musique c'est ça la vie siko tokutani susu ngana to yaki mabe beke ngana finga ki père ube yo finga ki père mo te to ça te mission te. Merci Olivier wana kanti mbala mona osho na moni ma moko ba master na ngai Fabrice Bire wana bimba ndi on nga propre mais ba master na ngai en même temps on a bien c'est la famille ba Tony Koko lenganga le diable wana tu ba Ibrahim Kongolo ba Gelor mbeya ngai wala ni ba sansi bulo to mona ba Cheche Pens to mona ba Mangenda ba Edi donc to saki mamo ebele ba fait na biso ba champion bola ba Dirango mais Oliviera tozotika studio oyo promise musique na biga ba fait na biso ba Mboshi lipasa ba na bife na Al Pacino la Patibas ba les pauvres que son âme repose en paix Al Pacino bo kamboni ya papa et maman biso bana tomona kipasi biso bana totelengana ki moto moko te ayaki kosunga biso. Et ça bien Olivier, il faut que tu travailler na yo mais pour toi qui n'a besoin na bokabwani bande ba talo à travers le monde. Toti ka yo o solo na bango o tambola ya suka et puis o la ka bango pour 7 jours réseau ya. Olivier oza bena lito yo yo kapé bande romso ba beti. Donc tu n'as pas droit à l'erreur autant que ça mo kitani. Au moins place oti na no na bakin Kestel.
ezo kitala ba Werason ezo ba Bailo ezo ba Stino Mubi ezo kitala imbage ngana lali na butu na loti ba memelinga fololo nalali na butu na loti ba kopesa nga bouquet de fleurs ntongo entaninga mbango empaya bankolo na nkomi ntuna o bazongiseli ngai yano ezali sina lamu ngana réveillé ezali kaka na kosite na rêvé Elisha à mon amour. Est-ce qu'il y a un balola kotsa loketo balo a ndige Jean-Louis Mbanga na Luanda na Claude de Banzoute de Bakor na Luanda et vraiment balola ba segui parce que du côté de Paris je peux pas oublier Paul Mopasoula ami frère et confrère en même temps Hugues Mbala Basco et puis na Belgique Yves Ntsara la Tchabou Yves Vasco na kin aba master Bozé Belé je vous aime beaucoup Olivier Nabino Yeyo bande ko boka bona bonka na sengo tabi ke Eder Olivier Lebe ndero na ngawana na Bibi Play gérer ma solo bien Olivier Rayo denda pesa ba coordonner na yo na ba oyo bazana poso yemba yo za moyembi o solo na voix biso solo na ngodingo ni deto lobaka donc na kopesa ba remerciement trop na bana ya Paris Fire Basket na Paris Fire Basket nazomona imoko parti mulele euro million euro Patimule nazo c'est toujours la promesse était d'être nazomona bango moko suba oyo bado soutenir Olivier ya makasi Amédée Mackenzie yeto bosa na été belle femme avungu Dieu sur la London City atindaka na tongo et komaka na pokwa na bosani pété Joël Nsalambi donc merci na ba surprise au sala Oliveira na mona pe staff nanga oyo toujours batika ya te Yannick Onienze toujours côté à Belgique nazomona bango moko ba Thierry Bouda nazomona ba Ziko Mayeye Brice Konzo force égale Konzo sans oublier Antiteti Lulendo Baudry Campo vraiment na mère na biso Blanche qui me sera bozali c'est-à-dire neuf na Texas les bétons d'Australie na bosani binoté staff nanga tout vraiment au tozana na Château Rouge Malolo Vaka Diego Music vraiment tozana bino toujours dans le main to bika tozana matanga to kunda papa na biso Tshisekedi comme ça to banda siko ko fungola nteke boyo ka 7 jours de la semaine molo mora ya muke pona boyo aba vraiment iba ya mona betaka bilo mo mike kaka Mike quand même, faut maintenant que ça va moi caler ça là bien. Dans Domingue Papi James plafond de Genève. Dépole yenga na motema na ngalokola RD Congo. Na kati ya carte d'Afrique. Bolingo batandre Serge Balela o prometa kinga Laetitia Nzinga. Ajeje bes dadi mbalae na zela yo ya tro bolingo yango ekoya kateo. Dadi le kikinga na landa kase lokomoko sentiment bolingo ye Disha Kalambie Papi Diluse wapi nzete ya malili na batamelaka moye medidon Bolivar Mundele ola igenzinga mvwandu non mais medidon Joël Salami Dadi Mavungu. Mesdames, messieurs, Olivier, lui c'est un artiste, il est Moussa Naïs dans la gorge, il est dans la voix. Akaboni na bino pene on a ndenga voix nae. Le temps pour moi on appelle ça un grand merci na bino tout botali ngai numéro ils ont affiché. Bon contacter biso ba remarque ba suggestion na ba soutien na bino vous allez bienvenue quoi. Na linga bino na zala rapport bino bozali quoi. Derrière la caméra comme d'habitude, Cédric Bampale ngala molome héros dans l'ombre. Master Yakin, base des alliés toujours solide. Daniel Bumbalupaki, le bulldozer honorable, Master tout partout dans le monde. Je vous aime beaucoup na lingi bino ya trop. Bon continuer ko komela biso. Na boss on a pété ba ninga nyonso bozo zala biso de tout le temps. Notre cordon Serge Piana très efficace Serge Piana. Son abosani yo entouré les alamans les sommes quoi. Serge Piana très efficace. Notre numéro 1 Monsieur Raf Nguindou depuis les États-Unis. Merci pour la confiance. Tous en pour nos côte à côte, tous en pour nous puiser à la source pour nous servir dans les bateaux en abisso quoi. Je m'attends à bino yo, na lingi bino ya trop, je vous aime beaucoup. En tout cas, ngana komi na ngana suka quoi. Merci na bandeko tout botali ngai. Vous comprenez que tous en ambiance live wana, tous okuta na ba makele les passer par là, les ambiance live to kutani nango awa. Merci beaucoup na bino nyonso. 16e rue, na studio 16e rue et pas ingénieur JC Chituka. Bien des bonnes choses à toi grand frère. Continue au fond la biso ba porte to rozala toujours wana. Jojo Linachi Zobo. Trésor Tambamo passe à R13 mètres Yannick Bodi na profondeur. Na sougi sera toujours na ye. Johanna Marilyn Matope ombre jaune. Bébé à mètre quoi. Scène pour na ozala na forme
yo mwasi. Pour moi, c'est Maïkoli qui fait grossir les seins et les fesses. Produit Oyo Eza Mwana Mboka. Comment on a Awatoza Simekoli. Ça grossit les fesses, les seins, toutes les filles. En moins d'un mois, vous avez les résultats. Simekoli. Vous avez hanche, t'as pas de fesses, t'as pas de hanche. Il y a caché Awatoza. Retrouver solution bonheur naïo. Il y a vraiment des vrais résultats avec mes produits. Je vous salue tous. Numéro d'Ali 07 51 11 09 75. Awatoza Simekoli.